koyi nazana ngali kukumate nazana ngali kukumate monoko na ngai ezangi maloba nazangi moya koplede pour justice sa partial oh naleli Elvis na pleure lokola faire beti na francophonie il faut aller à l'écran à expliquer toute vérité pe à s'excuser devant eux na ebité est-ce Vezacle ko azana vena biso ya journaliste na biso ya mboko ba journaliste bongo ba kozala ti na mboko na âge kutala âge ya mutu na makambo sala ka ba journaliste bongo na mboko yango mona journaliste bongo na mboko yango mona mboka eke boyi mo muki ba journaliste bongo na mboko ba kozala ti na ba âge. Bonjour et bonsoir à tout le monde partout dans le monde. Na ba abonné na biso surtout ya Koba Plus ba bazolanda biso partout et merci na bino na confiance surtout bozo pesa donc merci vraiment merci et merci aussi à Landungumbu Landungumbu mon cœur à moi quoi yo yebikaka Landungumbu l'international donc so lingi oye kola make-up donc benga na numéro oyo ozo Landungumbu mon cœur à moi. Aujourd'hui, nous recevons Yahi Lunga, Binonio Sotuboyebi, toujours donc fidèle, toujours à Koba Plus. Nous mon boyebi kara, ma solo quoi. Lelo tozana eto beta mo ma solo. Ya makambo yokani déjà donc Yahi Lunga étage déjà bandiko mata quoi. Yahi Lunga, bonjour. Ouais, bonjour Martin, mon frère. Bonne santé. Non, santé ça bien par la grâce de Dieu, toi on a besoin bien. Yahi Lunga toleki na ba moment ba francophonie donc ezala ki ya dégâts bobeti martyr bobeti lisusu quoi palais du peuple ouais la francophonie donc les derniers jours à francophonie bobeti stade bobeti lisusu na palais du peuple et Yahi Lunga yembi Yahi Lunga binisi lisusu ezalaki comme mama moko boye Yahi Lunga baboteli non moi micro babombi na ezalaki nini na ambiance yango bon on appelle ça na pesi mbote na patron na ngai Ferregola oyo asala Ilunga lelo pesi mbote na ba Gaulois ba gladiator ba Gauloise. Donc on est ça ni la scène quoi. Moni patron na biso a biso déjà bango série bazaki na maison mère ceux qui ba mis album ceux qui ba tchéché ba vocal na banzembo balinga raté faut bête vocal quand des zaki na nzembo ke oba kiselo msubo so présenter les melagelo wana formé yango te moto esali ke so ndene biso ya to yemba na biso francophonie to papoli yango to bouleverser yango ndenge na mito bato elingeza la ke faire gola ta betal nini boto renverser to comme clôture les padres prester mort à martyr après un soir to ko clôturer francophonie na nini zaki show ezaki na ambiance bonga na patron na biso zaka moto ambiance bongo na scène omungande 20 jours bazalaka na azaki na maison mère à l'époque ndé azaka ba musicien donc biso je on ezalaka déjà ko imba bo presa bien pesa na micro yo zoli improvisao ozongo na teke ozabi boso ya grand chanteur oui donc c'était ezaki bina scène pelinga elinga apne leader na musicien ba basala bongo et créer polémique ya solo ya ilus ba botele micro donc azoye balsiko yemba te abungi ba vocal na ye non eza wana te eza ke concert betam bien na betaki vocal ce qu'on a lingana improviser montango na beti elambe bombi na kena ngoto bagangie tala eza bien sa faire te ogangisa batu na stade de na francophonie tala mondo yaki wana donc mondo yaki wana ezaki somo
monde wana ki somo donc ogangisi bato na martyr oyesusu ogangisi bato na donc voilà biso tozali nde nini biso tozali na masan wana ya wenge na kati na biso donc ade na wenge ezoloba donc présence na oyo tobagangi donc preste susu makasi bato bagangi yembi siku ntango naye bongo nakina yesu na vocal yango nayaka nango mpo ntango nayaka na vocal wana elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai mutu siko apart wana nayaka nanu salami bebe na ngai salami bebe na ngai komona yo bebe nakrakaka mingyo sheri na nga za nyama siko place wana mpoka alingaki na beta yango te yango moni abi petit yo zongona te oza pembeni ya grand chanteur donc c'était ça eloko na nga moko na obeta yango te ndeni vocal na nga moko na studio oyo ezaka makasi studio oyo ezana na makasi mais il na album nini dynastique na niveau déjà ya studio bokomi déjà presque na fin ou bozokobaka studio nini ya dynastique volume 2 ouais volume 2 volume 2 makambo to asili volume 2 esilaki déjà donc nde toza boto ozela kaka le padre atia date ya sorti makambo to esi baduplicata esi bamixa makambo to esili tozela kaka date bafantique na biso bagauloise bagladiator bazela nde date oyo mokonzi na biso le padre nika boroni na oyo apo atia mpo boyeba mokolo yango donc disque déjà sesili makambo to sesili mais ya ilus azobo aninga bombela biso secret oyoki secret ya ilus bientôt donc bientôt Panama toyoki bozomata mikili na presse bosala pib ya nini ya concert ya quoi ya Bercy toyebi te ya ilus bon ngai vraiment comme d'habitude nde nayebisaka bino ngai nde nazalaka boye nazalaka kaka simple musicien soki babengi temps boye tokoyaka donc biso tofonctionnaka na ndenge ya message neti lelo na ntongo fala tosala concert ngo na 9h mais tellement concert yango oza annulé donc ngai info wana nga vraiment nayebi na ngango te mais omuku antondolo a confirmé muku antondolo a confirmé a confirmé oui a confirmé on a na télé biso nyonso tout na ba réseaux sociaux biso nyonso tolandi ah bon ngapna na yebite ngapna na basinyalanga te ni mokonzi na ngai le padre sinale ngai te ni Blaise Mpolo ni Pichu Botoko ni donc staff na biso nyonso nga na yebite bon na yoka nde baloba wana bon nga na yebiki na mwana papa naza bien taillé bien formé par le padre Nika Boroni na esprit na tout donc soki kozala bongo inchallah kozala bongo te toana biso kaka yoyebi c'est que ça surprise babombeli yo déjà nga na meki kaka kodévoiler secret mais bagoloa bocomprendre vraiment bocomprendre donc bocomprendre na essaye kaka mpo eyokani ekomi mwa moto moko boye ezobanda kobima donc voilà quoi mais ya ilu c'est à part nini concert oyo raté lelo je pense que efongoli baproduction ya kosakana te malgré tozwi mpe nanu confirmation te ya concert ya Lubumbashi mais efongoli baproduction efongoli vraiment baproduction nayebi te ya ilus peut-être ya ilus azobénéficie na baproduction mais azobombela biso botala bocomprendre kaka bocomprendre mambo botala kaka omoni le padre aza krano na mboka oyo aza leader mwa monene donc makambo neti baproduction na biso tokolobela yango te botalaka na bapage nde boloba wana donc biso kutu nde fo tobete lelo tobeti bo mais tellement ndenge bino mo bomo comprendre que le padre nde azwi charge ya makambo baproduction eza tala ebele kutu okoloba awa te donc po bato oyo baza dispose ya kolobela makambo ya baproduction na bato ya bureau na bato donc bato oyo bato ba internet ya mouvement quoi bango nde bayebaka makambo ebele biso to bamusicien biso tozwaka kaka message tant sala bo mais makambo ya bien ezali makambo minene ezali na orchestre oyo bozomona donc bokozwa surprise ebele avec le padre Nika Boroni na donc bokozwa makambo ya bien tozalaka posé
donc bientôt là beaucoup sutuka donc batukutu bazana poste na dynastie volume 2 bayoka nde ya illuspe Pauline po ya illuspe Pauline na kati chapeau, vraiment coup de chapeau à Ferrego là. Et pour comprendre aux époques naï, hein, pour comprendre aux époques vraiment il y a Ferrego là, donc à vivre pendant donc liberté na puberté na union surtout à vraiment à l'aise, il y a un monde bah il louche pas peu malaise donc partout à kende yé na yé kaka donc kolo ba on ka bakangi monde pas kin mais monde vraiment donc partout bazo lo belango et na cause à la portée contre tes mains. Naza vraiment témoin et je pense que tout baza vraiment témoin toujours landa biso sur na TV5 toujours landa même na ba France 24 bazo parler sur Ferrego là donc ba confirmer juste biso moi tant que mais awa secret ko bima ya contrat ya Ferrego là ya francophonie mais côté mususu contrat za ki na ngote na ebité donc ya ilus contrat ça qui n'a pas entendu. Bato mususu babeti na martyr toki ba contrat za te to landaki pa vena biso Israël mutombo sango ba secret panzani ba secret panzi mo eto kota te mais ba secret panzi que non les seuls musiciens a joué pena contrat les vrais contrats na francophonie c'est Ferrego là. Oui que si yango na biso to lobaka lukuta eyaka na ascenseur vérité eyaka na escalier malembe mieux faut que tunde bino moko bo beaucoup de découvrir ngo boy biso après martyr na biso to mona patron na biso na kwanja wana so kwanja jona te organisateur wana nani kwanza soki Isidore kwanza to mona ba photo ba réseaux sociaux donc les patres za crano akosa ako neti makambo neti ba francophonie wana te aya presté sans contrat donc donc eza biso nde tosignaki na contrat bien oyo nyonso omonaki wana eza lukuta yango omoni eye komonana donc biso towelisanga na biso te omoni so tolokola biso tolanda kaka nde patron na biso attitude ya patron na biso patron na biso alobaka te aza mpe moto yake engai boye engai naya nde ngai aza boye te rien ye makambo nde to emonanaka moni maître Gims ayaki awa aye na jet privé na ye tomoni yango bakomi juna checking neni king kisasa oyo donc biso tokosaka te toza mpe na po wana ya lokuta te biso tolobaka vérité dosimpisa et créer polémique vraiment polémique na arrivé ya nani il s'appelle comment encore j'ai oublié le nom Gims, voilà. Gims, maître Gims, arrivé à maître Gims tant à commis directement Thibaut Vent et pas les padres. Yango ne sabe to Ferrego la awol saganete. Relation ya maître Gims na les padres nika boroni na bandi le loté banda kala. Ce que tellement prise par exemple ba photo te que so akutana Gims cha réseaux sociaux. Cha réseaux. Prise talenta comme bona ya mukolo. Ba kutana ka ba yebana mwakala. Bref yango yo bomoni donc biso ba influence wana chez biso ekotaka ti lo biso ezabonaki makambo makapo le padre mchana na mukolo ya mukolo tala donc akoolisa te neti no bato mitema bende bakendaki bachemo badiabo neti ke Gims neti ke azalaka na mutu moko boye no Gims aza mwana mboka en plus le padre aza mutu akoolisa te ke azala toujours amona photo na Gims amona photo no akanga photo na no yango moni Gims moko alobi non soki ba musicien boye baza na mboka za fierté mpona ye donc ayokaki voix wana sentiment d'inachevé l'éternel a compris donc yoki mpina voix mo boye donc azokende le padre azokende donc etelemisi maître Gims nave na biso juna janana donc bazo filmer donc c'est comme si salami parmi na ba musiciens congolais donc à cause à la musicien liboso ezake azo yemba ba char de poule téléméli donc maître Gims donc epesi polémique ya grave non epesa polémique ba voice bimi pona nini boye ifalo ya ngambu na biso ya boye na boye pona nini pecho wana kuta zalaka boye donc créer polémique na niveau moi mais
jusqu'à maintenant faire Gola Azor Loba rien Azor répondre rien na nion surtout où ils s'est passé na habité silence à faire Gola ils ont été à biso nini toi attiré nini na silence à faire Gola faire Gola déjà depuis kala bino boyebi ka lobaka te depuis kala alobaka na te bino boyebi ka sara na edu alobaka te même si ba très comme azaka timide alobaka te bani biloko mondengono ozomona donc eza makambo ya kala les padres zalaka ke musala nde kotelaka ye musala nde moto ekotelaka ye donc rien à commenter donc alobaka ne te amesane makambo kolobaloba te musala nde moto ekotelaka ye donc c'est un peu ça oyo biso tokoloba nde c'est un peu ça kosi ya illusité mais lelo yo entré ya faire gola na nini ya ilusi mwa vocal na wana esalaka bien oyo ya bandeko na biso bobeta ya bandeko na biso na est oyebi donc depuis faire abeti nzembo wana lisusu na francophonie oyebi biso nyonso tokomi mbala moko raisonner lisusu bandeko na même président Fati donc abi ouais uni le padre akomisi bino monaka malgré francophonie bino bosepela oui bosepela mais bobosana te bandeko na biso baza na est de la république ebele bazokufa ebele balolaka nzala ebele bazalaki na ebele otena moto aza na mobali na ye boye lobi azasi na mobali na ye te mobali na ye akufi babomi motu boye bintu bomona donc nzembo wana ntango le padre abetaki yango revoltaki de ya bato atali omoni message efalaki bapesa yango ke bayelaka bino bayembelaka bino kapinga ye kapinga muswamba ye muswamba chitenge te oyo eza makambo mboka donc le padre apesaki mama na message bandeko na biso este tobosani bino te oyo eza koleka lelo etali bakongole nyonso e zambe yo pesa kongo richesse bafoze basepelaka te o tolembi baviole tulembi pe koboma makila ya mboka na biso onanama yele o siko na nzembo oyo première chanson première vocale anga na yembe ezalaka bina mutombo eto legela ye RDC nakajaka paso chemushidi chenje chaka paso chibakwata weyo nyonso bwajama kobalte bayibi nyonso irenyume bayibi sami wetu tufaluse mashi basho yele o mama na nzembo ya umuni selpi na différence ke oyo pina za mutu amayele tela nzembo abetiri oyo to bato bayaka na esengo mais après esengo boyeba ke esengo ezali mais non, nos frères de l'Est souffrent beaucoup. Donc c'est un peu ça. Ok, donc Botekola, hein? Mon ami Botekola, donc pitching. Mon cher, il y a yo, toye, hein? Il y a vraiment yo hasard. Ayoka, donc ACP là. Lelo, tout moni fonction ya makambu. ezokendele ndeti makambo ezosalaka ndeti omonaki concert ya na biso Félix Oise kwa koma ve abetaki na martyr oseki pon ya iluso oseki nazotuna question ke koma omonaki concert ya na biso Oise kwa sur 10% okopesa ye combien bon ngane na bona kopesa pourcentage te po bango baza mikolo mais martyr eza eloko ya kosinya na lwenge te martyr ntango oza na popularité te loka velodrome loka terrain moko ata ya masina obeta martyr eza nano martyr nde eza wana ezalaka concert so olingo osigne martyr ezalaka concert moko boyake wape donc otala popularité na yo otala ke osike ozalaka populaire martyr basinyaka pampamba te neti ke omoni moto mosusu abete nga mpe na kobeta surtout que chacun portera sa propre charge. Chacun portera sa propre charge. Martyr. Là. Tel qu'il est martyr, les padres. Plein. Donc, martyr pour sentir que l'orchestre est dans la dimension.
orchestre eza dimension mosusu ça se mesure neti babiloko neti bamastade de martyr. Donc so oza mpinake musicien mpina oza très populaire oza na makambo bete martyr tondisa soki oza mpinake musicien leader populaire martyr yango wana kenda beta tondisa nde tondima yo de so tondisi te donc omilakisi ndenge ozali omilakisi capacité na yo donc c'est un peu ça. Mais ve pas loba ke akotondisa na ye te mais ayeka kosala spectacle oyo bato bavivre eve abimi na forme Michael Jackson. Bon, non. Plaisir quand même. Ça va. Bon, makambo na nga franchement bourgeois. Oli ngoko tsangana place mo boy. Nga makambo ne talingate. Nga tuna nga makambo ya le padre. Et l'autre tolo baka ki martyr basinya kango na Ntembete ou bien martyr basinya kango na Loengeti. Martyr eza place au mesurer population na yo. Popularité na yo. Est-ce que nga pe na bonne le padre beta tolo. Lo boko na tola bi nga na za ba Gaulois. Ils sont nombreux. Ils vont remplir ce stade-là. Il y a un monde pas à Betty. 200 000 personnes. Donc, les Gaulois, les gladiateurs, les Gauloises, tout ça, on a ferming. Donc, c'est les meilleurs fans du monde, les Gaulois et les gladiateurs. Donc, c'est un peu ça. Lelo pesi nazolo ba polémique oyo niveau zoye là ngana okota te ngana okota te parce que ngana ramta polémique te Vous comprenez que polémique, mais toujours le belaka actualité oyo ils ont circulé na ba réseaux sociaux même na ba quartier partout pour chose aba to tambolaka to kenda ba wenze to monaka to yoka ba débat ezali et côté ba lobi ke ba nani oyo ba ndeko na biso ya ngambu ya este ba longwe belé ba onyoso ba yé ba lobi ke biso to comme na biso ba Gaulois pour na nini pour na to comprendre bonne musique pour na koyo kango il faut qu'il n'ait pas à faire gola le padre nazolo bango te parce que pour na yambi ilunga na plateau na ngai mais nazolo ba des choses où ils ont circulé où ba bazo mona et ça c'est vrai et ça vraiment c'est vrai pour biso moko ba to kita sur le terrain pour ya ilo abimara te il a bimaraté, à temps ok wenzete, à temps ok ne so nini te. Biso ba to kitaka sur le terrain na ba quartier tozo tambola, tozo yoka, tozo mona. Et lelo oyo bobaksi susu, ba Gaulois mususu. Ba ho ba uti este. Ba timbeli ba monika tokosami mingi. Défenseur ya rumba. Artistes les plus populaires. L'artiste à la voix limpide. Artiste qui défendre Mboka. Vérité monani qui a se fait rigola. Il y a un monani qui fait wana Barbara. Ou après ça qui na jour el bosso na martyr. Tango moi télébi. Non. Ce garçon il est formidable. Le fait rigola c'est lui-même qui représente la rumba congolaise donc. À monaki donc makamboza bien donc vers toyambi bato belé na groupe na biso na ba réseaux sociaux tout monde montabika ngazaki nazaki côté boye à partir de là comme boye pour na vérité la musique vima boye le pas d'ailleurs moko zoyemba c'est nzembo ya non stop voix nini o ape makate o bachele lo mo boye jamais donc chanteur nde wana musicien nde wana donc lukuta nyonso yo bakosa kosa biso ils a pamba biso moto momoneli na miso na biso donc mumba mna lobo Berado Prince des Amunda yebi ya dada ngwa yebi JP Minja le big manager ebi makamboyo Christian Mbele champion yang na Londres ebi makamboyo donc ba Gaulois donc to bakisa msusu ba comprendre la vérité ba ye ba bakisa mi ba ko ba Gaulois Barbara Betty concert lelo na martyr lobby ayoko luka faire gola na Bovan na moni yote sali en tout cas ilubo comme musika nebisa makambo nzambe zakande boye muni nzambe sozo kosa muto uzokosa bato kosa bato siko nzambe tango ya chap na tana ye ya ke vérité o mona yo mto bando kosa wana okoyoka na soni vérité pinda e bandi vérité pinda yango ezo nyoso na zapoko la kisaka bana kini ke bakosa kabino te basala kabino boye te bakosa kabino wa influence kabino boye te ke biso nde boye biso nde boye donc c'est un peu ça ayeb na koluka le patra po ayebi tina le patra ayebi ke nini aza faire rigola ni kaboronina c'est un peu ça
Jojo Ngonda, hein, mon cher ami, vraiment merci. Yo yebikaka, hein. Yo pena yanga ya mutema ba bureau, ba base na ya Njil, Jojo Ngonda, mokonza 6, hein, muto asimbi commune mobimba, hein, tous les marchés surtout ya Njil, Jojo Ngonda, yo yebikaka, ndenge to yokanaki. Lelo makambo ekomi ba réclamation ekomi trop. Réclamation côté ma casse, il y a ma casse vraiment à propos il y a Ferregola et Ferregola azo linga pacha libaya na e les jours il y a concert na ya batu ya nini binosko bo beta yango na kati ya Lubumbashi na stade ya Lubumbashi malgré nanu pena bo pesi biso confirmation te po façon zo yele la mukwa tondolo na zo luka yo to solo la mukwa ozo kimangai mukwa tondolo zo kimanga na zo luka yo vraiment ozo mona na te mukwa tondolo to kutana to lobela makambo yo po yo zana mambo belé mukwa tondolo na ebite est-ce que yo moko même na bato bureau moi nini wane yo kanina mte oui na yo kaki to zana concert na stade ya Kibasa Maliba to zana concert na Kolwezi to zana concert belé wana mais to zela nde badati nango ekoka toko beta toza capable toza na patron oyo oza capable ya kusala makambo tout donc tokobeta ngo tozelaka badate mais so tomber les mêmes dates na tokobeta biso banga te biso toza bitala biso toza bien coaché biso kutu monde na biso nde fara biso tobeta ba fara na bafikini kuna série wana ba maison mère BCBG biso to cheli baya to beta biso kutu ni monde na biso nde yango wana fara donc so banga ati biso kutu so eko tombeke bongo to beta so to beta ngo ya ilus ba to momona okomo lembisa na côté makinu chorégraphe na yo okomi beaucoup plus que c'est donné côté chant non eza ko négliger te eza ko négliger dans te eza ke to sana ba tango ya ba époque ba danse mon mikolo yo ba danse ya mbangu makasi ezalaka sute tokoma bina ndenge nesi bizorbi ale bino nyonso bobeta maboko pampa para yamba bo est-ce que eloko bongo okobina mbangu te iza malembe ya malembe le mikolo tozana je ya malembe mikolo tozana ta ya kobina malembe donc c'est pas na ko négliger danse jamais na ko négliger ko bina jamais po ko bina muto salanga so ki lelo ilunga ya ilus ezana danse chant et sika ezana danse donc na ko négliger ko bina te ko bina zanga ya kati nano ya bomwana ti bazonga nano pas les pâtres ezana bazonga nano pour na danse donc na ko négliger ko danse te ezaka ke ça peut moi tango ko moi corps ko la bien te mais et considérer na ndule ozo forcer kaka po et ça la te ke ayaki concerter bo boni nte yaka kaka o se pilsaka batu donc c'est un peu ça na ko négliger danse jamais yango zo mona mikolo na travailler dire ba physique ba domino bani na ko négliger danse za yangai eza kati nanga makamto za kati nanga na ko négliger danse te ba lo bagina négliger danse na yebisi bango boko raisonner bongo te nga na ko négliger na danse te po danse tout ça langa mono zongeli physique hein na sala ka physique nga déjà na s'habituer na physique depuis na vanda ke pas patron nga le padre kenda mikili atekela biso salle ya sport donc nga dana mesana physique mais oui bi to ba to ko sala pe physique mo be pe moi tamour mo boy succès à dynastie succès à vocal ozo kende pe boy mo bosana moi physique moi kilo moi poids yé ozo mona nga ba to yebisa nga ya iluso komi munene fort komi moi poids moi nini donc na comprendre comme ni ba soki bato basalo ba remarque bato ngo nde ba mona yo on comprendre bato ngo nde ba mona yo donc c'est un peu ça mais c'est pas que dit que na ko négliger dans non jamais na ko négliger dans ça et logo za katinanga to landi na makambo leki mambo leki vena biso zakle abi lokola faire beti na francophonie il faut aller kana écran à expliquer toute vérité pe à s'excuser devant eux na ebité est-ce que vezakle ko azana vena biso ya journaliste na biso ya mboko ba journaliste bongo ba kozala ti na mboko na âge kutala
tala âge ya moto na makambo asalaka bajournaliste abongo na mboka yango mona bajournaliste abongo na mboka yango mona mboka eke boyi mwa moke bajournaliste abongo na mboka bakozala tina ba âge wana donc mieux vaut que tout passe na autre chose na nga kutu nayebaka na ngai te ya solo oyebaka Vezacle te nayebi popol mokelenge nayebi bajo kaka bengele nayebi bapole mokendi honneur osentire mpena ke so tali journaliste na ndenge azokende na carrière na ye omoni mpena ke aza respectable donc asali mosala malamu asali mosala makambo ya bien journaliste moko boyoni ekota moto ekota mpese wana te ayebi yo vie ngo nani yo Vezacle ayebi yo te nga bapole mokendi bato bayebi ngai ngai te ouais ya iluse tokomi kokoma juste na fin ya émission na biso et mot de la fin na ngai na yebisi ba fanatique de ya bonne musique base la dynastie volume des Oya bayoka mo opportunité les padres pesinga lisusu je pense beaucoup sepela donc bagauloise bacréateur ni tema toujours ezala toujours les padres sali bino musala kitoko bo comprendre les padres ndaka kaboli nteke na ba petit na ye donc c'est un peu ça donc biso yebi ke lo yembo richeseza na nzoto asadre kongo kutusima atebage bastimilaka bote na yo diction eleki bangwanti lopi esalaka mpona marathon te peut-être aza kobanga to mpe aza kokima menasi ya léopard kelvis koyi naza na ngai likukuma te monoko na ngai ezangi maloba nazangi moya koplede po justice eza partial o naleli kelvis na plere nkoyi yoko misi motima nanga tatami bachakre na basusi babundaka kelvis susi komio kolonize nzoto na ngai na fane sentir na loketo etondi madusu na boyi na bima na nzela noki basupsone ngai ke na nyatisa nda bolingo no kelvis devant tragédie nga na kobunda te devant kelvis donc ni banzembo oyo marathon okapi carte rose banzembo ekangi donc makambo kitoko makasi donc les padres banzembo eza capté donc yango moni banzembo oyo biso les padres apesa biso mwa opportunité na okapi na beta vocal wana mabanga napesi mbote na muya ndemo ya ndos ya mama Cynthia na kapa napesi mbote na JP Mindia le big manager napesi mbote na DJ Chombo Petit Jésus na Frère du Sud napesi mbote na mama Odette Chibambe femme d'affaires notre maman napesi mbote na Gauloise gladiateur charipoutre en blanche mwana le padre ya ilusi wetu alingaka bino mingi donc c'est un peu ça donc mabanga ba oyo na boaki te pour comprendre Betty Mafuta depuis Belgique je te salue Betty Mafuta depuis Belgique c'est charipoutre en blanche je te salue donc napesi mbote susu na Fati Beton mukwa ntombolo mo mai wa kanyinda tambwa wa bwedi munjile mulumangani wa kumulonda fachi wa bwedi mubugalenga ngani wa kumu amulumangane mulumanganye fachi si ngani wetu eu mulumantambwa fachi si mulumantambwa donc c'est un peu ça donc oza biloko sika o tubiso tozaka nango donc merci belé na ba fantique na biso o balinga biso. Merci beaucoup aussi na yada dango bana ya Chirigola Beva de Prince des Amunda ne Chapindi plein de grâce lobi pe kuna ezaki anniversaire ya King John Mark House Damba Jojo Aniva longévité progression makambo bien plein de carrière mon grand frère c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup nabalandi nyonso binomo boyoki ya ilus a s'exprimer na lolenge o ya sengaki na lolenge lingelaki batu donc bino boyebi ya ilus akoma olingana ekoloba mwa muke
ayembaka na ye kaka asalaka na ye kaka bino boyebi. Et merci à tout le monde oyo baolanda biso partout dans le monde, hein? Na bino nyonso tu baabonné na biso ya Koba Plus. En tout cas, merci et bye.